Est-ce que Veninga a kosa la débat na innocent? Veninga a kosa la pena ranki na innocent. Donc, total ba niveau, nous sous ba vena biso mon ba mi luke la ba problème ya ko mi quitter là. Tabujoba. Si ego risqué à okuta na innocent, soit na aéroport car pour lieu de public eux ça la rabiso no to kutana, lieu de référence les aéroports place de voyageurs. Bon que no kutana na salle d'attente pour beta na ka wana. Si vous ratez salle d'attente pour kutana même na carte avion pour bundi. So kutu na do puye kutu bagari ya nani oh ya Denis Les na innocent. Babunda obongo siko ki nani mani ke mutabi kuta aliye kutabi akobunda na kisinzora te mais akobeta ye kutu 12 wa wenyango ebando kita tiboy o ebando kesko mabe o ebando ki o monde babilo mususu babilo ka botika to pesa pe ba bano nani ba Didiston ba Derpiro ba tort parce que ce qui le papa a commis qu'on a manqué pas ya batu non c'est grâce à vous. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce 1e numéro de votre émission. Et c'est bel et bien Dieu le matin à la présentation. Nous avons bandimi bandeko tout bandarabiso balandarabiso on a koba plus parce que ce qui bomoni biso c'est que analyse ya malonga to pe ya kafu ezali donc sans plus tarder je suis déjà là avec mon invité. Donc il s'agit de mon confrère Martin Le Bourgeois na inde to sur le sous quelques actualités, quelques sujets oyo ezono wana oyo yinda na internet c'est tout bayebi. Mais avant déjà de passer la parole comme ça à mon invité, là je dis un grand merci à Gloirdi Oza Ofu omle derrière la caméra. Pourquoi pour un grand merci à Ledim Lemba les cordons. Un grand merci à chef tout au Bazali Kolo parce que mingi va rapper ba héros dans l'ombre balanga mingi te batanga ba komona ba me ba osala pe travail mora makasi pour bomona rap koba plus na ba etando na bino. Donc gloire du soto sur le même langage déjà fongola ba on a déjà confrère nanga otozane awa Martin Le Bourgeois na inde to sola actualité de l'air parce que Mambeza Héroïnda à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour mon confrère Lomata et bonjour na bandiminion surtout ya Lingomba plus, ya Koba plus pardon et bonjour na bino nyonso partout dans le monde bozolanda donc ba mbote na bino mbote aussi na robo sanate muto aninga sala mwa makolo e banda kotambola mwa jar mwa kitoko de Rossilin le warrior depuis célèbre Mobutu depuis Luanda hein muto asimish congolaise na maboko ndenge za la rapena donc ya yo ngwana quoi donc santé vraiment kitoko peleng santé kitoko lengi ndenge lobi wana. Je dis encore un grand merci wana moni je pense directement à Prince Kwamba. Prince Kwamba, je te salue depuis quelque part balobi les héroïnes déjà bientôt na mabele torolobelango torobeta toujours c'était Prince Kwamba qui t'a na mabele bino mo comprendre que mambero baluka quoi. To continuer déjà na premier sujet na biso lelo premier sujet sur lelo za to lala to la muki to moni intervention ya pasteur Denis Lessi to moni ka intervention na to moni que Azab est très fâché, très monté par rapport à Inosbi. Tout le monde peut côté pas Inosbi, tout le monde a une réaction. On a habité par rapport à propos, il y a pasteur Denis Lessi, na Inosbi, na zone d'Ongwana. C'est un yo avis na yo cette analyse non yo ça. Ngai na kokamwa nano na seka mwa muke na kokamwa parce que ce qui tozui na ve na biso lokola Denis Lessi. Ve lokola Denis Lessi te yo kozwa na petit na biso lokola innocent. Est-ce que veninga na ko sala débat na innocent? Veninga na ko sala pena ranki na innocent. Donc total ba niveau mususu ba ve na biso bon ba mi luke la ba problème ya ko mi quitter là na ba niveau donc ils lo mo da soni. To comprendre pétage donc tout est à péter. Donc pétage mutué a pété c'est pour les autres parce que surtout tout innocent salienine pour innocent le beka que non mukoloba kuta na pas Israël mutombo na chaîne Israël mutombo qui a pesa ka mwa mbongo ya transport né de logo tumboli makambo ka ngwana mbeza poème de ezala mais tumboli makambo parce que va lobby que non Denis Lessi lobby que innocent après ça mon attention ni ya gidena barrange atama na bakara kanu banini ya royenda ko innocent après si mon abete la bana ba concert des alara sur moi fête moi bleu moi jawan mais au cause en arrange suis dans carburant et tambolandine
okoza en arrange so eza na batterie bien te et marche bien ndeni koza en arrange to boite oza na arrange oui bien sûr bravo mais est-ce que orange wana sans carburant yo yebisanga ekendeni ekena mai range batterie za ya bien te faut tia batterie sika so muta zumo eloko apesi yo eza na mabe te eza kaka ke po recharger ka nini carburant na réservoir otambola ndenge ezalaka kaka eza bongo mabe sikoyo eza ebeti bango lokola bakoti na rankine parce que makambo wana to émission wana esalama banda kala donc so nakobosana te émission oyo nani inosa asala epa Israël Mutombo oyo bakutana ekosala ta ba 6 mois puis de celle 6 mois mais yango to sati pe ke denile c'est fâché lobi ke innocent ninga lo ba mamba obeta na Rwanda na akenda ko mona wala c'est que bon baza des pères et des mères parce que bato tout ake ba Hollande les bien sûr ça parmi bato baza asona bato ba agressera Congo en tout cas à olimbisa été wana za ba propos teni ya denile donc wana za na ngoka ke lo moko azoninga memisa petu wana ngambu et pas ba congolais to et pas ba politique peut-être neto ko loba mais Rwanda bisona Rwanda tozana ba problème politique so Rwanda tozana ba problème politique so na Rwanda tozana ba problème ma musique ti ah papa mais ba loba ki ba Rwanda ba boma ba congolais tozana ba méchant na ba millions de congolais ba kufi ça fait 30 ans ba ba agresser biso normalement parce que tant déjà toujours le ba bongo et bongo lelo sozi fali kutu ba pesa na mbote na Kagame ba bendani pe mupanzi ba ke solo la yo ebili solo ni ba solo la aya kalati kasi ezaka le même inosa pa loba ngo kalara ke so ba benga ke obeta ko beta na parce que za musique mais ndeti al moment wana na ndenge to komi lelo oyo muto akebeta so azate po muto akokendo beta ezala nani innocent ezala nani Fali ezala Ferre ezala musicien congolais akokendo beta na Rwanda atikali kuna libela atika libela po turo en tout cas ba vantirité po bako kotela na nzela musicien wana to yeba te bo sutuka ka boum capital donc photos à la vraiment veille donc congolais azala veille na makambo donc musicien congolais oya ko tombola makolo na bike ye ake ko beta na Rwanda musicien wana fatika la wana ko kuma ali susuté to kabili Rwanda nin to kabile Rwanda so to kabile ba Rwanda ba joie biso za isuna besoin na biso ba o baza ba continuer musique donc c'est à dire que guerre ya innocent na vena biso de Niles eza ba guerre moko na ko loba eza buzoba ndeti mutu lokola de Niles akoyi ko kota innocent za mwana na ye mais est-ce que innocent za mwana na mais tout le monde peut ba to pe innocent ba répliquer ba débarrer PV mais c'est tout à fait normal ya lobaki aza mutu a pétage donc pétage tant on ça la pétage yeba ngoka bato ba leki yo pe na pétage ba ko yaka ka ba or et la musique yo za musicien te mais o luki ka ko o créer loko moko boye po o kota na ranto na liste ya ba musicien po banda ko sala ka ba débat na ba musicien ezaka te yo ngoza nazo mona mikolo soko zwinde ti ba pasteur Kakenza ozwi ba pasteur Mukuna ozwi ba mikolo ba na ba débat au bamakam na bango bazo telema par rapport ya ni na bango ya lisanga na bango ya ba pasteur ceux qui ni na bango na ba changer moi ba loi na bango ba tchatcha na kati ba ninga ba telemela ba mambu na bango donc est-ce que yaza yo ndira longo na ba ni na bango na bazaka mo ba pasteur belé pas sala ya ye pas sala mo ndira ye mo mta dirigeant et donc ba ninga na ba sali o ezake bazo revendiquer makamu na bango par rapport ya ba plateforme na bango oyo bango ba kumbelaka yene ngazana côté wana ya zalaka te heureusement pe un mot fait on peut na sepelane parce que asa souple pas yebaka soka teli shu mutu na makambo wana nzamba ko bomai te yo sora na fi pa nzamba bomai nde ngala lobi na onzimela nke turo ve azo yebake soki akoti nzamba bari retirer na lobi na yo vrai retirer et ça ne loko na ko retirer parce que eza écrit même par na bible eza ngaite ndenge zana balobi okoki ko sakanaka na kombo ya nzambe na yo nyonso tute wana eza ba via ba saba aventure papa oza na kindoki na yo to ba kisi na yo mais ozo bimisa on lo nzambe muta otinda ombe pourtant nzambe aza innocent na mambozo sala apesa ka etamula yi abongola mutema na ye atubela
yango esa sala azali ndenge azala na na temps ya kokota na makambo ya nzambe te mpo nzambe akoboma ye mpo lokola apesaka ye temps lokola ye moko acomprendre ke no temps bapesa yenge esi ekoki oui c'est normal à doser mais soki ameki lisusu arezongela nzambe soki akoboma ye na point wana donc c'est normal il faut azalaka kote ya bamusicien ambriaka situation bamusicien mpo aani eloko akosala te tokende dimanche église na ye omona so baza combien de personnes et en plus bato nyonso tu bazalaka na kati ya église wana soki arche de Noé soki arche de Noé wana baza kaka bato ya pétage oyo ye moka forma bo bato basambela baza te baévangéliste kuna baali bafrère basœur en Christ mpe baali bazosambela nini wana eza parti pétage mais parti mosala nzambe ezali kaka bango bato baza wana bandimi wana bayebisanga baosambela nini basambela nzambe te nana akidaka bango na église wana nana akidaka bango na église parce que lelo biso nyonso malgré totalaka nzambe tozotanga kombo ya nzambe oyo akeli biso oyo asali mokili na ye mais tomonaka ye peut-être à travers basali na ye parce que basali na ye pour être serviteur de Dieu il faut ozala exemplaire exemple nini oyo aza nango oyo aolakisa na biso ke peut-être na bato bake batelemi wana donc exemple oyo azopesa biso quelque chose ya bapétage ya banini yango wana baoyo nyonso tu baza bana oyo aforme na mosala ya pétage na église wana baza bana oyo aforme na mosala ya pétage donc innocent ali mwana oyo azosala carrière na ye ezokende bien atika ye aputana na makambo na ye mais est-ce que par rapport parce que toi chuté na dossier mais est-ce que par rapport ndenge to moni pe côté innocent de ba répliquer ba démarrer pe parce que ezaika normalement fait ba démarrer to il fallait qu'il peut ba dossier parce que ça quand même kolo azafie oh kasi likamba ki mukolo nde yango ba ko beta melate affaire ki mukolo yango ba ko beta melate mukolo buzoba babando beto kana buzoba na wana Zakari wana nani ilunga ndetika ilunga ndetika bomene aéroport veba mbanga chaka tala mbanga ke kimela tala mbango est-ce que ye ninga na moni muta munoko e bonga ka faut sala ta moi sport osala ta karaté osala ta karaté osala ta judo même boxe parce que oyeba ke na munoko na zaka nango so na kutani na mutu tel bout peut-être soka meki na oyeba neni ya ko se défendre pour so ndeti bout inos na kim ilunga za asala sport moko te mais ilunga kim sa vie wana bon c'est fait qui m'a ilunga ta qui m'a ngi amoni bazaki belé o là so déplacer qui ba pekisa ba bando pekisa bango muto alanda ke zanan muto alanda ke zanan ti nde ba longoli na chapeau azaki moni kuta na ina chapeau na mais moniere etikalo tikala donc va kimika ndengwana na libandi donc c'est à dire que ba VO ya mikolo ya mboka o ba milobaka ke basali trop na mboka oyo et tant que bazo se respecter te bana mikie ba banda ko larguer binoka bongo donc so ba moni ba larguer na munoko simbi te place boko kutanela soki oza mukolo ya solo osalelaka age na yo obeti likofi ya age na yo soki oza kaka mukolo oza kaka na munoko mwana moke akobeta yo esili bobanda opotana kaka bongo mpo bango nyonso baza so ozwi Denis Les pétage oyo ekosi ye moko te muta buzoba ti ekoriske akokutana na innocent soit na aéroport kaka pour lieu de public où ça la rabicho no to kutana lieu de référence les aéroports place de voyageur bokende bokutana na salle d'attente bokobeta na ka wana so vous ratez salle d'attente bokutana même na carte avion bobundi so yipe kutani pe o pe koto nani vena bicho ya mbanga o zakle so yipe ba kutena ba ona ville so yipe ba obando bundaka bongo so ba vie des problèmes ezake ba se respecter des problèmes eza yango moni lelo bana mike ba bimi ebele na monde de musique ebele na ba porter parole na ba musicien na ba danseur na ba danseuse na ba chroniqueur ba donc presque na tendance union sur le domaine de telle musique bana mike ba bimi ebele ba koti ebele donc mwana muke azoya na buzoba na ye sikotanga oya dana ba buzoba na ye yo mukolo otelemaka na buzoba wana lobi ke non ngafuna za na mukolo ya tendance nyonso soki oye na gauche ngape na ye na gauche oye na droite ngape na ye na droite mais bana mike ba bando okisa bino soni bongo ti bando koma na ba miso ba belle famille na bino na miso bana na yo ozomona bazo beta yo non le bien merci beaucoup je pense que Zaï bena ba opinion na yo parce que même moi idée par rapport à marambo ezole quand même est-ce que tout côté na sujet mususu ndengo solo mamba ko beta to landi pe awa manike ba potani nenga lobi ke
mobali na ye aza agressé. Alors muta beta soki mobali na ye bakangisi ye alobi ke non selon mutu wana ba dire ya Manika bi selon mutu wana batindi ye et pas fallait alobi ki fa ando beta bango. Et puis tout le monde be Manika pe pas sali réaction moi alobi ke abeta ki janvier déjà bambate tikali su ba kuta na njora ba robunda beta penjora. Na ebite yo analyse ni koloba na wana na dossier wana ya Manika. O nga koloba pona makambo ya Manika. Manika lela te fa supporter. Ah, mutu wa so ki sabato pa na yo ba lela te supporter. Nenga eza kutu kozokisa te babando kate ndambu ti basisa ye. Papa. Mais nazo ebiso mamba solo. Yo ebi Manika lobisa sindi na 5h. Azo bosana. Donc pour ba comprendre le mot na vie, au moins nyonso to sala ka na mokili. Ko kanisa ngote ke futa on likolo. Yo likolo kuno tambola rate oza avion te oza ndekete. Okindo futa ni likolo kuna. Kaka wana si awa. Comment on a passé? Donc quelque chose na salé la fali pendant 8 ans de service il y a gratuité. Oh biso wana etali na mutu te eyebika yomoko. Eyebika yomoko soki ba ndeko futa so ba ndeko futa yote yoka mutu yebi biso koto wana to ana besoin na ngote. Mais biso des problèmes ezaki Manika kolela te tu as na besoin ya koyoka ba makam na yo na ba TVT ou na ba chaîne YouTube te po oyebi batu oyo zokisa na mutema na yo oyebi batu yo lelisa. C'est normal ndenge ba akomoso ba menace bongo pona yo c'est normal ba menacer bongo. Mais c'est tout à fait normal. Le quoi ba yebi ke na munoko ba koka ete. C'est que faut ba kene na ndengani. Faut ba kene na ndenga bonzoto. Abia kangisi de mutu wana kangisi déjà donc si tout va bien pona ye faut asamba penda ba kanga mutu va kene na prison. Eza poème te yo yetanga finga ka sindi awa ke abotaka te sindi boy sindi tango akendaka kangisa ye Manika wana tango bakangaka ye combien ya ba relation ya ba intervention oyo uta na mukongo afale bima pona ko intervenir pona kana ye azo bosa lelo wana est-ce que yaza sir parmi batu wana oyo yazo nga kangisa wana baza batu oyo baza toujours na mukongo afale. Est-ce que vous allez reconnaître que ceux qui sont à niveau de la justice, il y a des gens qui na sima mukongo fali ba relation na eko bima pona ko libérer batwana. Ya ibaki ngote. Ya kanteki kozala peme na fali za kozala peme na nzambe. Eza kozala peme na nkolote eza lokwa adagio nde baloba ke no ko kantate lokwa ozo futa la peme na régie des eaux que ko futa maité. Facture ko ila ona tongo ozala obligé soko futite ba 15h ba kati. Yango wana yefa vivre ngo eza ba makambo o ya sala epa ya batu soko zinde te sinda za la muto alobaka te sindi c'est rare au mona sindi na réseaux sociaux aloba to répondre quelque soit kutu makambo ki bombanda na e na mama Alia atikala kutu koloba yango te mais ye alobisa sindi ye moka loba yango ke ngana lobisa baba tango bande ko tuta tolo ke yo lobisa baba na minute wana na momana obimaka na prophète non. Oui, prophétesse Namitua. Voilà. Abimaka bongo. Parce que lelo nengazana il faut subir ba kangaye tous les 4 coins ba bundisa kaye parce que et pas fallait za bongo. Autant yo quand ti fallait mo lo ba kata e si ba ko kata oti bo. Do abando kato ndambu ti otika la kaka desha mutu na mikwanyo surtout kaka. Ba abando kato ndambu. OK, boye ba kate des problèmes autant mutu mais bozo yeba te ni obo sala. Soko kei bokuta na kisunzora bo bunda etali bino bo betana na bino nga kutu na osepela bo kendaka na ngo bongo so bo lobi bo moni ke bongo esimbite place to ko kutanela na matanga to kutaneli wapi bagarre d'ailleurs ozo apuya ngo bagarre boule de babunda na bagarre nga kutu so kutu na zo puye kutu bagarre ya nani o ya Denis Les na innocent babunda bongo siko ki nani Manika mutabi kuta aliye kutabi akobunda na kisinzora te me akobeta ye azam kwa moko yebi ndenge na yebi so azam kwa moko kisinzora sala judo mais kisikeba na keba na mkwa moko ba mkwa moko basala ba sport mingi te aza déjà naturel po akoko beta yo ka eloko moko boyrin. Odie partenaire le bien mais siko ebi elo mutse bo mangeza Manika ka asali so alobi so propos moko wana obike selon Manika ezake abi faire gola a chaka ba date
ya ba concert ba boyi na bango ta che date mais abeta kate problème ezande nenga che date na double arena wana des arena abeta ngo po bandima il faut abeta ngo ko beta ndeza problème c'est long ye kaselo bazo betela kana banzela yango wana te bitumba liboso asisi na mute bitumba na bagolwa asisi na ba warrior asisi na mute akeluka chez pa bagolwa donc tout la besoin basani babuka buka ina mbali na ye te pas ba spiritas o nga eza problème te eza problème te akanisa te ke ndeti babuzo ba wana hérita ko kota babuzo ba manike te parce que hérita ebi manike très bien pe tinenga ye wana pe non na limite que si déjà coûté na hérité coûté tendele bongo ba no travailler ka bongo papa azo travailler bongo parce que ba benga ye donc tia ça bongo za bénévolat ti ba obenga ye mais normalement eloni la nanu ngana oloba na yo manike bana bandi nanu akute na hérité te yo hérité za maele ayebi ndenge nini fo akende na ye ayebi ndenge nini fo vivre na hérité maele na akute na été ce ka okuta na peut-être bata bureau et na problème te parce que bureau faut ça la permanent pour na mutu nyonso tout soko yeba ko yamba yo ba ko yoka yo ba ko sula na yo ba ko talisa yo mais décision finale ezotala pa ya nani et pas na ye moko président donc décision finale nanu président a signé te pour na kawana mais total ya lokwa ndeti na maison mère ko si vete donc tester quoi banani bolobini banani bolobini donc ça bongo donc ça dit que ye asil sananu bitumba o ya zanango na ba warrior asil sanango akota kimia ekota na ngambu wana après abanda skoko démarrer le sous deuxième combat na ye na ba goloa et ça pour mta kende bongo ya zolanda vena biso na tilo kolena na fali oh wana bango baza ba master ba yebani ba makam na bango za kutu makamo to kota ngo to lobelela ngo te ba yebani ne baza wana pone za na fale yebike ako tinda jamais batu baluka nani na tilo kole pe ba warrior nde baza na ba yebike ba ko toucher na tilo kole te ba yebike na tilo kole c'est fali c'est na tilo kole ba yebani donc ye alanda na ba biloko wana te ye lokwa lingi ba kende bongo tozela na matanga ya nani ya Chaka Congo bagarre ngana kozala wana ngapena na kozala wana en tout cas comme arbitre na ko arbitrer match na bagarre na bino bobunda na matanga Chaka Congo ngana kozela na mona soki bobundi te mutu moko te ayaka kolobelela biso lisu na ba réseaux sociaux wa ke obuyo te faut bo bagarre yo lokolo bike so kute na nzoro ko beta la biso nzora pe mutu akabola zate Mouta Kabolaza tende le bien à Betelef Senchora, donc bah propos. Il y a Martin le Bourgeois, mais est-ce que Martin le Bourgeois, si j'ai autre chose entamé sous ce zèle, même si tu as clôturé dans Mouza, bah oui, bah sortie médiatique, il y a Junior Piano, ça toujours Macam. Alors tout ça sous sortie médiatique, à Azo Lobara qui Kofi, donc qu'on maîtriser Kofi, c'est très difficile pour lui, donc Azo maîtriser Pendate, bah sortie médiatique, bah propos une opinion nae. A besoin de toujours un problème parce que il y a bien un bagolo, tu as bien bah remet bah aussi du capable en pam. Donc n'habitez pas sortie médiatique ya junior yo pour na analyse nyoko ça na mwana JB apexa mwana ye JB déjà le baga bi za opinion moi na faut respecter opinion mon opinion mwana bien sûr mais jamais ko tika na opinion mwana a débordaka na yango ya ko mankaka ba papa kulutu respect jamais au comme c'est à niveau na te moi na libre ko s'exprimer façon ya lingi mais il faut à la limiter na makamususu donc tant déjà tout comme na côté ya ba manquement de respect on est comme ce na point éducation on est comme na point éducation donc tant besoin moi ni biblo mususu lelo oyo kaka na makambo ya éducation oyo bino moko bonimbo banda ko pesa bana na bino passage Junior Piana soit a besoin à sa musique tout rapide et ça na muta ko pexaye azati aza libre ba Junior Piana bazana mbongo studio nyonso to ya munene na kolinga kota ezala na France ezala na Belgique ezala na Congo ezala na États-Unis ba ko kota pe ba ko futa mbongo grandeur a clip nyonso ko sala mais des problèmes ezake ayeba avant Wenge banda musique écoutera déjà Kofi donc yé faye ba bon na banda faye ba non loko wana donc avant Wenge banda musique écoutera déjà Kofi azo beta musique
Kofi azoyemba déjà, Kofi azokoma nzembo déjà. Wenge ye baomona évolution ya Kofi ndenge ezokende. Kofi amoni évolution ya bango ndenge babandi. Kofi amoni évolution na bango. Junior abotami na misu ya Kofi Olomide. Junior abotami na misu ya Kofi Olomide. Na bana oyo Kofi aza na bango, Junior faye bake aza parmi pe bana oyo Kofi aza na bango. Donc JB aza na droit et tant que papa. Na moment na fa réagir et tant que papa. A réagir te lokola musicien lokola sultan te. A réagir et tant que papa. Junior yaka. Au monde ba biloko zoloba, ya bitumba na yo te. Wana za bitumba na nga père. Ndeto bunda na papa kulutu Kofi. Wana za makam na biso yo kokota ngote ko bouger yango te. Yo soko ningo bunda. Luka oya yo bana na bana bosa ani bo bunda. Ko kota ba biloko wana te. Et en plus Junior azo bosa na kutu ke no papa na ina na fali ba yo kana te. Ah, papa n'a fallu pas qu'on ni Martin. Est-ce que yo a déjà fallu na jibe ba na problème yo na de ba pic. Ba bo kana ba pic ba ngomi ba na tout dit fallu na jibe de jo mona ba na problème. Bina yo fallu na jibe na courir les gars te ba ko za répéter. Et non ni là. Papa fallu na jibe courant et les karaté. Faut y ba na loko na courant et les karaté. Ba déjà na ba tokolo ba ranking moko ya ba contre-cœur déjà. Où ils allaient déjà où ils circulent entre bango mibale. C'est que tu peux ce que JB raison de lobby qui a opinion moi no monde qui a kota ngote. Question na lobby. Exemple opinion moi na. Mais nenge moi na lobby que y a préféré ka mingi. Y dans kolo banyaza fan ya fali. Oui, papa ko boya ngote. Mais oyo moi na kolo ba ke non, ayebi papa Kofiti. C'est grave. Pour Kofi a longwa na ndaku na ya na ndaku jibe pa longwe pa na ye akenda pe pa Kofi ba solola awa ndenge toza mwana wa ata botami lelo soka mwana wana koksi 5 ans na mokili faye ba Kofi na mutu mo ta kolo ba kenonga na yebi même a botami na poto même a botami na Kinshasa bango nyonso ba yebi ne ana Junior a yebi Kofi très bien a yebi Kofi très bien a yebi ke oyo papa kulutu ayebi ke o papa kulutu ba fantirité mais so moni sikoyo moko ngambu pe ya mopao ba ofanda mwa calme ezana ngote ke po baza ba yuma te bazo tala za mwana akozala pe kokwa Kofi aza mwana yango moni ke bazo tshana ba ona se mais ndeti na ngai par na ngana ko singa ve na biso JB a réagi contre mwana abenda mwana même na téléphone asula na mwana lobana et loba makambu nyonso arrête koloba ba des choses n'importe quoi pour na Kofi. Donc il faut place wana il faut ve à réagir tant que père pour nenga zawana acha na mutu na ye akolinga te même yemoko un jour amona ke par exemple mwana ya nani o nani ya mignon Abraham mwana Abraham a manqué respect que non a yebi ete mwana Abraham a manqué respect que non a yebi souvete a yebi te soki ndenge nini mais azo reconnaître que mutu wana pekisaka ngana sula na mwana ete tata ya camarade na yo apeki so na mwana ete oyebi ete ndenge nini place wana oyebi ete ndenge nini po mutu apekisi. Il faut reconnaître, il faut y avoir que muta peki singe loko boy, isaye. Mais yo ye ba été comment? Ata kutu ba biki esprit wengango. E ko bando kitati boy. Ba bi 12 a wengi zo ki pété ba 64 ya gloire des abongo. Ata kutu 12 a wengango e bando kitati boy. O bando kesko mabe. O bando ki. O monde ba bilo mususu, ba bilo ka boy tika to pesa pe ba bano nani. Ba Didiston ba Derpiro ba tor parce que ce qui lelo papa a commis kokoma manqué pas ya batu nyonso c'est grâce à vous ce qu'on ne boza bongo bon on a besoin de réagir mais boye baté bo réagir na tendance nini mais papa za papa ya on a lobiko bana wana bana besoin ba réagir mais boye baté ba réagir ndenge nini
ba réagir ndenge nini pour ba mona que ah mama ko tsa ba on na rankini na papa sikoyo mwana ya papa tel abande o manquer tata na biso papa ata kutu to ana ba problème ango na ko accepter ango te ko lekate ekota nga choba ata kutu choba brisque jamais ata ya ko nimba ekota te mais bana wana bazotika ekota non ngana ko bois que la junior ba flirter parce que eza mama kamuko eza propreté eza respecté ata mukete eza respecté. Ok, merci beaucoup. Eza ta propreté eza respecté non le bien to vraiment na suka entretien na peut gloire dia to chité déjà de vraiment na suka entretien na biso lelo na éviter est-ce que eloko nini oyo Martin le bourgeois azali na besoin peut-être ya koloba ya se défouler devant ba fan na surtout bandimi ya koba plus bazali na besoin ya oyoka peut-être ngana tunyo question na. Non, eloko nyotso bandimi ya lingomba boye barango eloko nyotso na mokili biso zana pona koloba ne na lobaka boye ne to sa musala oyo ya personne aza derrière nga ni Wera ni Kofi ni Jibe ni Fali ni Ferré ni Innocent ni Denis Les ni Vena Bicho nani ah oh nani atumbola mingi fait la tortue nani VS qui sait comment on a reconnaître nani Vezakari voilà ni Vezakle limbisa peut-être pour na bengo vu la tortue wala ngaite nani wala lite akanda donc nyoso to lobaka iza to sala to luka moye to se comprendre kana makambu oyo na berere oyo binomo bozo sala faut boye bakango iza babiloko berere bino bozo sala nga loba ngo mille fois nga so na zaki lokola Vezakle na fona zala monument vivant. Faut un monument vivant parce que dans un moto j'ai beaucoup travaillé dans mboka oyo et surtout pour na ba musicien le lo so na ba vieux na ba yeba na ba Côte d'Ivoire na ba mboka bo c'est grâce à musique est ça lié donc musique et ça lokola maman na bango mais yé mutango ani ko respecter ba tata ya musique en ngote c'est pour cela on zo mona ezo kendele bongo et lokola en tout moment tata ya buzoba soka meli masanga ayaka ka kolongola bilamba na miso bana ayaka ka kolongola bilamba na miso bana tellement bana déjà si déjà ba mona bolumbo tata ba miyebi déjà ba milakela mabe même ato longole lisusu ba trouver ka normal ba mona ka ah total ka tozo baksara aussi déjà to mona donc ezelo moko botika même eloko wana na lobango pas Deniles il faut arrêter ba biloko wana parce que Deniles na monde de musique wana génération ti Denis Les na monde de musique à la génération les générations il y a Denis Les en landa on a raba pasteur Denis Les na monde de musique à la ngote de fait c'est ça pour na ko kendo ko luka moi le meilleur ko luka moi nini oye ko s'imposer na monde buzoba parce que monde de musique est un monde buzoba na kata buzoba na musique intellectuelle à raté licencié à raté na musique est à bongo donc musique monde ana donc est un monde ma fou donc au beto ba betu eleyo donc monde la musique est à bongo donc bana bato faut ko bima bo kanza ngote za honneur te le lo so moni veza la comment souffrir cause ba makambu ya buzoba ve tant ba loba na e ve tika amona ko lo kwa ndete za ba aventure le lo e comment les réalités bana miki ba komba simba ke na nzoto ba sakana na yo ndiye mutu moko bu ok eza yemoko Denis Les super on loba c'est tout à fait normal na yo pe susu bo tika bo se respecter c'est le moment tant toujours loba yango to tshema ina monoko te mais après des lendemain bo repesa biso raison lelo yozo zo ranking na nani na innocent ou aza mwana yozo zo ni ranking donc eza soni pe en plus ozo loba ozo silika on dit likamoko donc eza soni mais pour na chiter na bossa na kelo moko nangana loba parce que par rapport ya ba réaction parce que tolanda pe bato beli ba réagissa ba loba fali pour ba betara ba concert ya minene be événement mais ba mona ba vidéo te tolali tolamuki to monka extrait ya U Arena na mona ezaki bina to mona bina image eza bien filmé son eza bien extrait na on de BTS que a remis esprit ya bimisa ba concert wana tout bien mon analyse ni ko ça même par quelques secondes par rapport ya concert a fallu un mon extrait nango parce que là ça déjà que c'est que il y a mobile intégralité on dirait zoya ouais ngana ko lo ba c'est tout à fait normal fali
abanda obimisa ngo parce que ayoki biso nga loba ngo ba vrai fan ya Fally eza nango ba warrior te o ba leka na ba YouTube wana te wana baza ba vrai fan ya Fally te ne lo te wana baza ba to bien ba malanda Fally katela ndambo lipa wa ba malanda ba fan ya Fally te ba vrai fan ya Fally eza ba biso o totala haye de loin to mona ke de loin naza na ngana besoin na poussa na ka pembeni ya Fally te pona loba bolamu ya Fally donc eza biloko oyo nga na banda koloba makambo oyo presque na baémission na nga mingi na nde koloba yango trop nalobaka yango avant Fally akende concert ya yo arena nalobaka yango Fally tinongo ozokende après concert tozala na besoin biso tozalaka na bavideo ya concert wana na bandako na biso to na batelefone na biso ou na batablette na biso tozalaka na bavideo wana eza très important parce que c'est ça des choses oyo bakobenga eza ba œuvre donc yango wana nde ba œuvre parce que so batuni Fally abetaka yo arena betaka ngo ane tel soki tembe beta papa tala naza nango yango wana donc c'est ça des choses aux artistes il faut asalela biso eloko ngana oloba pena na artiste bravo bimisa yango biso bato consommer yango biso bato mona ko de loin to consommer yango non seulement bato ba tout en tour na yo bazana loka ko consommer te po ba na porter po obeti 3 concerts ya minene to moni loka malonga te ba memelio ba yeli oka distraction ya ko finga na ba bêtise donc to yebite ba bêtise ba on ba finga na wana on dirait moko ya de na batu mususu ba pensera peut-être Fally on dirait salaka fazer moko ya victoire tellement mesana na ba bêtise c'est pour cela yango alokota baninga na ba fazer aya tie bango tout en tour na po ba fingela ke bato mais pourtant Fally azala muntu aboko amina ndaku akoli na ndaku atangi ndenge bato nyonso batangaka asilisa bimi akesa la carrière na voie normale mais tokoma kamwa Fally oke lokotela biso ba fazer ba finga ba bêtise donc mtawazala sozi ndeti jeune fille lokola nani Jaël donc azana facilité ya kofinga bêtise nyonso oyo nyonso eza bêtise na nzoto ya mutu azana facilité ya kobimisa ngo mais et pourtant na ndenge biso toyebeli Fally na mambo te Fally na mambo te ok biso toza depuis kala to ana ba Fally na ba bandal to tikala vivre jamais aucun jour Fally même ata neto ara na cité yo ka Fally afinga mutu bêtise même ata na colère na quartier latin même ata ndenge zakao musicien na sa podium afinga ka bêtise asa to tikala yo ka ngote mais lo to komo lekela biso za ke ba fazero ya lokoti wana ki asokoli ba ona miso amemi ba ona ba poto na misusu ba tikali kuna na ba o misusu ba miyeleli awa importance na bango tozo mona yango te biso toza na besoin ba kende balo pour joindre de tout non par exemple Fally aye mais to mona Kisinzora azui moi quelqu'un batu na ye o ya uta na bango na fini na ye aye na bango tina aéroport ko yamba Fally et après abandi ko salisa bango bazo sala vidéo ya ko finga nati lokole est-ce que et l'eau quand ils ont un sens c'est tout est-ce qu'ils ont un problème ceux qui m'ont dit ba bindu le tambola ba clash ba nini donc azui abandi ko finga donc ba ko finga na eza eloko côté parce que nati lokole to yo kité même na ba voice yo etinda même na be micho sali to yo kité place à fingi Fally nati lokole fingi Fally te alobi kaka o esenga ka loba mais moi ndambo injire ate ya moi mukie ezate na kati mais sikoyo oyo komi na batu mususu ko finga donc Kisinzora pona yazo mona lokola chance ya vie ba PC yango wana okotika la kozwa place na ti lokole te obandaka na Fally ofinga ka Fally lelo yo tika bato ici déjà ba démarrer na Fally ba kenende bazo kende yo pe osupo da okolo ko mukolo okotikela pe bana osoza na bana ba remplacer wana. Ah, papa, bon, marketing merci beaucoup. Je pense vraiment que comme la souka, c'était là notre invité, mon confrère Martin Le Bourgeon. Peut-être que vous allez m'emboter 2-3 personnes en plus en botte parce que c'est vraiment la souka. Ouais, mbote go zangate. Malgré ba mo kata mabanga na ngai. Et ça la rien. Et ba mbote na na pesi mingi na Fabrice Ngoma Lensumbu. Donc muto asimbi mboka ya États-Unis na maboko na mambutu quoi yo yebi kaka merci aussi à Rit
neti Mutombo na France et merci à Trésor Mutombo depuis France ba bonne guérison na yo et nzamba zalaka ya biso pe tozalaka ya ye. C'est pour cela déjà guérison na yo c'est mon ani nango quoi. Et merci vraiment à Batunyon surtout ya lingomba bandima lingomba nga lingaka moso na oloba boko makoma boko takota bo benga donc ça la moi bien quoi. Et merci vraiment à bino nyon surtout partout dans le monde place surtout bozali donc bambote na bino tozakaka. Ok, merci beaucoup Martin et Bourgeois. Je pense que ça n'est fini. Je pense que si j'ai tout autour de Bela et ça les bino énormément plaisir. Guélo Mata recommandé bino kaka. Vos likes, vos commentaires, c'est énormément plaisir. Et puis vous s'abonner massivement à Nakoba Plus parce que Awande Marambozali, Awande Actualité oblige. Un grand merci à Gloire Zaki offre au monde derrière la caméra et puis na batu tout au baby Guélo Mata batu tout balandarabiso et puis on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye.